Ngana star ou pas? Et pas na bango. Donc un star na ke concert à héritier na bano tellement. Au moins on senti. Donc un héritier le bina ngana fanda na mela ba champagne bisna tata oska to fandi na concert to mela ba champagne na kata concert to fandi. Yo mona moto bongo, yo mona ngande do terre à terre quoi. Donc yo va proposer mela champagne fanda na moto au tellement o toka yo préféré ni. Ana sini na zabonga ana permité. Ngana na permis. OK? Ngana na mukanda sindi na visa. D'accord? Kofi soka kufi sindi oza sindi te. Awa vivre na mupepe ya Kofi. Na biloko ya Kofi na ndako ya Kofi. Moi je vis de moi. Ndengo lobi car na gare car ya gare crise ya nga. Moto yo boto la ngati yeba boto le air moko Kofi. Be vidi vandanan ko vidi ko vandanan ko. Vidi le lo bimate ko. Grâce au ta yo. De ota vie na ota on a sindi. Mais où est toka le ki Kofi na l'art? Bo wile toka mobile now. Ah? Wile toka sa mobile now. Oh, mais wile toka za boss na nga asa mobile bata mama Claude Sassou. Ma za boss te a boss na epé. Wana mobile now. Te boss na ye, ko faire le banango, alobango kaza, elle fait partie de quartier la terre. Balongo na misi. Ngana boya wile toka yepe boya sini ya Kofi. Bala mbeto moko. Bala mbeto moko te nga pe na lier place mo na PDG wile toka. Bala wana Kofi mbeto. Te nga yebi Kofi mobile mama lia. Nzambe. Libale kufa. Divorce ezap. Bachela biso na réseaux sociaux, yo mona divorce. Oui, talama bien. Karina lungwe libanda. Azaka joueur ya libanda. Azana Karina ngo. Karina mokonzi. Afia azana mukanda te ana voiture te. Atamla makolo. Nzambe. Na so makango susu. Oh, mais tout sur azana mukanda te azapina ayebi prix à voiture te ana permis. Ngana sala ni immigration te. Mais non informé au sur la Karine ou azana voiture te carré mobimba. Ngana so Karina mokonzi. Amata avion te. La baron. Ayaka poto akata kata. Karina kolungwa Belgique. Na tuni yo osola ofandi na kombo mutu moko ana voiture te. Ayebi te na tinga la kota garage na bimisi 20 000 euros. Putain de merde, est-ce que tu comprends ça? O tenga ba lolot molisho. Bana banda kuna kite betu quoi. Dans la business class, muto tenga la vidéo na business class. Mais comment ko beta na podium? Abeti la nini? La scène na wisa te malade quoi. Na wisa ko beta. Comment Karina ko beto na Paris na podium amati. Na podium. O moto wata bengana ki a pousser ti na quoi? Te malade quoi? O moto wata bengana ki yo monite la podium tanga mati wata zuye a déplacer longoli et place à télémarque. Oui, place Zaki au PC Batuma wa. Na question. Na tuni question moto wata bengana ki. Bila maman abi osombaki. Bila mandene mona été défense. On a du gaz et du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonsoir, bonjour, ça dépend Herbo, talak émission Oyo Greco et ça présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda. Tikatope sa merci une équipe technique Oyo Mima émission Oyo Manotunga Zakana réalisation na Michel Kombe Aigle. Topé sa grand merci na batu baso soutenir émission Oyo Léon Boma les grands esprits na kati ya Autriche. Léon Boma merci na yo na mona ki kole komaki. Topé sa merci na José Dikila pour nani te tobosana Kisalu Koki poto na poto. Voilà, le 21 septembre Oyo, tozalaki ne hérité watanabe na la scène musicale. Nyos elekaki, tomonaki. Na linga na benga, Grace Mbis, la sexy. Aya na plateau to solo la. Parce que makabeze belé ya ko solo la, makameleki na concert à wata. Batu musu batikel na se. Ndomoli la leli.
t'as quand ndomoli na leli oleli pour nani ni papa ndomoli ngali ngako trop pour ni oleli tricage yake belé est-ce que 20 sonne mutaye na 12 na kati ya Paris parce que ba jouer muso wale ba triquer bango biso zo ki chance zo ba badge parce que biso za ba première classe faut zo badge au samusano très bien alors dans la sexy Smith bonsoir et bienvenue à plateau Aliso. Bonjour David Mombele. Ça va? Ça va très bien. C'est pas la voiture nao hein Ero kita. Ah ouais mais ça fait 3 mois 4 mois ça fait 4 mois déjà. Nga rêve nanga depuis na ona okola na ona ba mwasi nanga fa na okumba voiture to discuter to swana pour na fête moko boye na pesa ki fi mombote be fi moi sepela inanga bi atala émission nanga après to côté na voiture to swana kanzia nzela ya zokumbaka ta na moni ona volant obi ki esalinga bien. Ah ouais. C'est normal. Oui, bika biso to ba bébé toka. Nazale ki maman mi da chature. Nazale ki a joli maya la masango a foire. Naza mwana et abeda jour, c'est normal. Biso to l'obligation voiture te. Poto umeli pina makama ba voiture. Netinga na umeli na makama voiture na bana makama voiture kala. Donc comment mon ngo normal même que filmer même voiture na comment mon ngo normal. D'accord, comment on normal? Normal, oui. Santé qui m'a moi, on a vu bébé star. Oui, Rachel, bébé star, la fille à maman, 5 ans, jour pour jour. Tozana mariage, oui, janvier. Oui, Tozana mariage, mariage à Félicia et Sikou. Donc, la carte qui gagne, moi, c'est Kitoko, la PC, Bambote, Tozala. D'accord. Rachel Ozala, fille d'honneur, na Bino. Gam na obala. Ouais. Ngam na obala. Ngayo tu me vois là. La personne Rachel. Ngam na obala. Oui. Rachel à côté non. Oui, fille d'honneur Rachel. Yo lingete. Rachel Tauzala. Ah, t'as la gare Rachel. Obligé. Ça t'est qui mia? Oui, santé ça va monter na moi Gaïa. Ngakuna comprendre te yoza munene na mabele na tolo mais au fond métier bassin. Surtout oui, na fond mais parce que je sais pas. Na sala ki 8 jours si tu veux. Je veux dévoiler pour la première fois même na Snapchat na lobela ngote. Kota la kunate. Oui, na sali 8 jours na bila corona. Yo? Oui. Et si là déjà corona? Oui, et si là était parce que na utai Allemagne, na zo yangu na Allemagne. Ah ouais? Oui, na zo ki yangu zo ba okunda Mimiti Keva ngakunda bi Mimiti Keva apesi ngakunda lokana bi parce que na ke matanga na ke entourement Mimiti Keva te na ki Allemagne. On a déjà oui, na qui déjà caché à Allemagne. Va to na ba Vezoro na ba José de Londres ba zo ki biso. Après le lendemain, le même jour on a zo ki corona. Ah ouais. Nga kuna bi il ba be fena à Paris alors. Dans na saki 8 jours na ndako na bimali banda te 8 jours kolia corona ngo ile kondisanga esi sanga petit mais na bano liande mingi. Mais na bano sa ba choko moni ba kokota couverture 3 fois na journée. Ah, na poto? Oui, nanda koko 3 fois na tout moi na ke classe na tongo na prem devant na kezo moi na buto avant na ba choko ba maya moto ba fixe na ça traitement rapide que makasi. Donc du coup e ba no la sanga na olia. Yangwane il faut ngolinga su makasi. Siko bato ba ta la biso na moni nzoto ye, tole ye, bassin ye, oza muta bassin te, mais bassin fongwami. Couleur aux adhérents na couleur bien parce que yo moi mingi poto mais mais na teka mafuta c'est normal mafuta Rachel beauté cosmétique na teka on a teinture kitoko ça c'est normal voilà lieu to ko comprendre mutu mo ata la biso ay ba pe potion na yosuté bato ko mo ay ba potion na yoté o chamo bali na ndako ou bien o saka yo moko saka ba non et la question bien ndengo tuneli yango vraiment na CP na question ana omoni ko tia mobali na ndako so ikotia mobali na ndako nozwa ata tonto moko ti ba tonto balinganga na balabala wana bamsu bazanga bandako bamsu balala na hotel bamsu balala na 115 bamsu balala na foyer to tia tonto to zu même tonto moko uti Maroc to banzela wana za banzela Grèce nzelo yara ki Grèce nani kanzelo yara ki ba tonto nzela wana za nga mais yara ina nzela ni nzela ngo po bat bakota ke beleti eza nzela ni nga fondateur nzela wana c'est la Maroc tu référence na bango tinga référence na bango kasi gouvernement congolais ataka ministre culture ngabona che abi yakinzela wana donc si otamanga na donc ndebo bunanga na Paris boye te gaide na lobi batute ngapo yo tout des questions parce que yo za na chance mingi ya mibali vraiment ya bakula na poto
na ba tonto apoto mingi te sokuta kasi na garçon to fana na epa na ngana po pese ça pepa na nga batanzela maya ba batanzala te ba oui na kozo moko na tie na ndako est-ce que yo ko linga mobali aya banzela maya batirki bon au moins peut ba âge pour ça na tu vois ba âge pour ça na po so na pese âge na nga ka ba te ba otala biso bo ya ngai vous comprenez ba te les âges wanté à cause tu vois moi aujourd'hui non que ça 37 ans le 25 octobre mois prochain. Est-ce que vous avez yo na bato olingo contredire bobo ya problème ezate na bato ba otala bobo ya âge nanga. Combien? Mais comment na boy na mona muketi? D'accord. Na la suka pembete David. Mano pesa ngai caméra. Na la suka pembete. Suki ya pembe grâce. Na za lingolete. C'est la grâce. Na lingolete. C'est là. Suki ya pembe za ki mokolote. Et cause à stress, nga docteur mom taibisanga. A disant ba po musu se supporta stress te. Po musu se supporta maïté. Mayo sokoli na période wana eko boto suka pembe me osamona muketo mona 14 ans 15 ans ya mobali bi a mwasi azan suka pembe mibali misato ya onga na tunyo question âge yuzo pesa biso ozan âge ni 36 ans to sola na 36 ans ozan 36 ans voilà c'est que toko cha yuza âge aba joueur ya bali mais yo lingo pesa ngam to âge ni kasi loba na ngai yo lingo pe na bato yo ba botala ngai poso na tie photo na gaz mawete o nga na mkolo so na tie photo na héritier nga mkolo a héritier watana begogan so na tie pe na presse pe na fali do pe na zape mkolo fali siko nga tuna do meta nga na tunyo yo pesa nga âge ni olobi 30 combien oh Jésus 36 ans oui yo ça veut dire yo za mkolo nene aza mkolo nao nene azana nene aza mkolo nao c'est qui nene ok nani susunacha grâce temo mwana ngamna bimisa na presse na ebi acha temo obi grâce temo mwana nanga te ngamna bimisa na presse nakolo bateke na mkola ngana yebi bato tuba balongwa na Congo elengi na ebi ba âge na bango et puis la majorité ngana mkolo a bango no soto bongo Glody Jasuka wa bébé na biso te na Congo elengi Glody te wana mwana na biso na Congo elengi pourquoi ka so traité âge na e comme le quoi âge ba joueur taba ki sélection équipe nationale mais na lobi ngai naza na 36 ans mais pourquoi faut naza mkolo abatu elongi oyo sani elonga ba bébé boy elemba ekemba te elemba na tie putu te nde na osala émission na tie nanga putu te zwa mayango tala te zwa papier to tia papier naza la seule fille ya leki na plateau noir tala na opangusa tala na opangusa papier ya pembe est-ce que oyebi ke na osala émission na tie putu te na tie fond de teinte kasi on la tuni ngana ça veut dire que je suis jeune siko na 36 ans obima na seleo na ozaki na âge ni nzambi to bandi na question wana papa po yozo gadeka 36 ans na yo est-ce qu'on a seleo ozaki na âge ni tant obima na seleo na kin mais seleo ayeko sani na émission nanga tenga na tuni âge na yo eza âge na et bongo âge na ngai esani na 36 ans na bana mibali na 18 ans na ceux qui combien d'expérience de 18 ans 36 ans c'est loin na katiti esani dans la bana na c'est loin na âge j'étais petite bana mibali ezaki na Afrique bana mibali avant na bana mibali na te wana kosi na bana kutu mibali na retard nga ba diverger nga na retard na zala na c'est loko to bano tchate to tchaki même après parce que nga même si comme makamba ko tchate na so l'émission no na opousa voiture na kena voiture balukanga so na biso ke na beti 8 mois na sala na relation te ondima na lobby bien et je mets mon Dieu à témoin 8 mois plein parce que nga makamba otia ça m'intéresse même pas nga makamba intéressant nga likonda nga zo ameto mbongo na sima mibali te mobali mota yo beta tolo apesa nga voiture apesa nga mbo nga ba délire wana je connais pas ce délire yo so moi muta aye ubenga nazo invotele chéri moko ke ya sombi nga carte nga biloko nga bilamba ba bijou na zango na musala nanga pemba pas de mibali to longa na vie no privé jani ya mibali ngo mana bango pesa taille pesa âge yo kaka mukie mibali nanga bazaka boy la majorité mikie libumuté wana beta guna ngo stuniti voilà mais so yo moto ayepe na forme na epe na zui te lo bana no banelo mo te papa ngo compliqué ngai David Nzambe yo tuna makamba podium te tuna mibali nga lingaka metena lobi neti yo mabe ni na lobi yo ningi na loba mibali ka mabumu kaka nga na mukie fona ninga mbala mukie
Yo mona style nanga tende na lati. Nga na style quoi ba américain na ba style nanga. Mais to style nanga nde na ye na plateau no boy. Na mukie na ba style nanga na lata sexy. Na ko bimate na mutu moko boye aza débordement te. Fona bimana mutu na style nanga. Je parle de par rapport à mon style. Donc ça accompagne bien. To songika. Ezanetinga. OK. Mais na lobby yo te, mais na lobby ka style na lingaka. Ngape na bingate nga na engagé pe. Ngape na mutu. Ngape na bingate. Mère pa apesi yo mbote place azali. Apesi mbote. Mère apesi yo mbote. Ozaki na concert le 21. Concert à Wata. Oui, ya Wata, la scène musicale. Si, nazalaki. Ozalaki? Azalaki. Tala nanu bato Wata la biso presque partout dans le monde ati. Maman na likam na bengi yo yango. Ozaki na concert à Wata. Pesa biso be lema oyo remarqué. Bon, concert à Wata, lokola boss ya Théo Zambrota. Bakaiti. Ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota, dollar et là la na poche te. Aza boss. Boss. Parce que nga ba boss. Avant na fi boss na nga moté, avant na Congo mais a voyager partout. Alito ya Fati Béton. Président na biso président de la République. Na boss ya fi ici de. Jimmy là où donc. Papa. Ko yela nga pe wa problème. Tana yo silika na plateau no to sur la ba boss ko boniko. Bo Jimmy Bela wazana ni. Na solo na lo ba ya Théo Zambota boss. OK? Kabilo boss a Kabila à partir à 5000 à pesi ozwa boy. D'accord? Non lo ba no PDG wile to kana so makama boss ya place nga na bikaka. Place na somba mi tuka ba voiture so ba voiture te ko. Place nga somba ba voiture ba OTT ba BMW Z4 ba 308. To so makama ba kilo ko ya. OK. Hein? Ya Théo Zambota yoka mutu yoka post na lito ya mokonzi ya chef de l'État de ya voyager à monde entier vu na eza ba hôtel 5 étoiles ba vu na ye ezaka ba voyage donc a voyager tous les jours nza makela kana business class donc lito ya mokonzi imaginez muta chuchutera na lito ya mokonzi ya président de la République yo comparé na bato vraiment to so na makam to so makamo eza série David to so lango série. S'il te plaît, tout ça émission à bien, tout solo la makamba série, surtout comme na ba aventure, tout ça les ba aventure. Si quand on entend comme Jimmy Bela ou pas na Jimmy Bela ou ça aventure. Jimmy Bela ou aventure pour na yo. Comme ce vieux comédien, mutama boké, ana mbongoté, donc voilà, c'est ça. Il y a le but tout soit makamba série, si je comprends bien. Jimmy Bela ou série était comédien, aventurier, Jimmy Bela ou, ouais sûr. Ya Théo Zambrota na boaki déjà yewana nga no so no muto awuto na ona koda onde no so na 3000 ouais na vie na nga muto no so live boya Théo Zambrota tinga koda 3000 yo ke tangla nga uta osa ba vanti to so makameza série muto no lo banoka ya voyage na chef de l'État millionnaire to so la ba vrai makambo ya lo kwa net na utanga PDG wile toko yo bakisanga bakumba batu mususu motema mama Claudia Sassou. Grâce à mission bien mouvement na nasa la mission ba mission obozana ba boss te bozana ba boss ba 200 €, 300 €. Non, quand moi. Bon le kaba boss ko ba beda chou patron bogos. Oh là c'est na rotana fouté le 4000 balles 10 jours. Ozana concert? Na concert. Ni no moni ni no remarqué avant na tuna mituna po sango Israël mutombo ayaki na style ba sango. Ngasko na nenga ba ndibu. Ça veut dire na memi eto que le world. Sango Israël Mutombo sikoyo aux en face na kata Paris yo travailler kin ngala travailler Paris siko na ndinga ba dapo na yo moni sango Israël de yaza babenga bangwana kasi bongisa relation na bato bonga la BBC boni Israël Mutombo sali Manotunga réalisation ala problème na grand réalisateur na biso azo moi dior na lipape moi dior na lati donc sango aza idole na yo non na tuneka ok d'accord ngana mundibu ngana 52 pays sango so atamoli la vie na ye atamoli ba 12 pays ako matayem so avion na kimokolo nga mati avion na 16 ans 17 ans non matade avion ya on a tout ni no remarqué na concert ya Wata. Bon na concert ya Héritier Watanabe j'ai retenu 3 choses. D'accord. Na concert à Héritier Watanabe j'ai retenu 3 choses. Hein? Nga na kota concert wana déjà zaki 21h presque 30 parce que na bana ikoze la caméra nanga tata Oscar na pesi mbote na mbal na ye donc ye muta 35 nga mo muki akuma 21h le temps tout ça la bombarder parce que ça les aki ya okanga mana restaurant bon c'est du coup je mangeais donc
j'étais surpris dans le coach dans la salle. Pour être honnête, hein, certes que bateau basali communication wata apona qui pas bien apona bata bien basali penza musala ya bien. C'est ça que oui, moi aussi je fais partie de l'équipe on a qui caché nanga. Nga penza na l'équipe toko comprendre hein? Penza racher la CP di tablette à siki koti mère à CP penza na futinda kwa mère penza kitoko makambo tout na sali penza provision ko tokos. Donc apona bata bien. Et j'étais choquée tant na Monica que oh plein de gens, oh, je parle de mes yeux. Oh, te coach boy. Na tata oska te moni plein ko. Na linga, tata oska lobi, j'ai envie de pleurer. Et mon so wane zo langa ta na kota concert à Aigle na Olympe. Ezaki Bercy hein. Oh, présabeta qui ezaki Olympe to Bercy. Mais yo au travail na bureau na yum to oye ba bien ko lekanga. Mais toi tu oza liboma nga travail na bureau à Aigle. Nga liboma. Mais comment tu peux dire que nga travail na bureau à Aigle? Mais yo na bureau fallait au sakani. Yo na bureau fallait ko sakani. Rolno yani pe na fallait. Tango insulté journaliste ali boma. Yo lo banga na travail na bureau afali yo mona nga na signer ba papier na longola bato na otaba. Nga mona na bureau afali. Nga na leka Aigle ça s'arrête là. Naza leka oui, certes que na warrior. Mais naza leka fali. Eza privé et le ko la Marco 6 aza mwana fali. Nga na grâce mbizi ipupa na leka fali même père na mungala. Sangisi mongo. Bata mai. D'accord? Donc c'est privé, na travail na bureau, ne confondez pas des choses. Naza leki na ye, c'est la famille. Totie pembeni. Yona jael les différences cause ani na bureau fali. Oh, soti nani makama erote to zanani na kama erote. Tozo wana te na fana muke. D'ailleurs balance abatu. Non, nga na travail. Ah, au travail aboye? Non, ça cop. Ah, OK. J'ai asani. Différence na yo deva fali. Yo na jael les cause ani. Pour yo leki. Boyi ya cause nani. Pour bino tu bobe nka papu papu. Baje wana nini ko? Yo po benga paputi. Oh, baje na bino wana ba papu nga yo mona na benga Aigle papu. Na banili bo motonini. Nga la fan na bengi fali Aigle na bengi papu. Baje nini wanto mosala. Nga benga fali Aigle. Oui, aza Aigle. Oza warrior? Oui, na warrior. Warrior penza. Tous on est hérité watanabe. Tous on a un concert. Dans balancer. Non, zo. Ah, ça veut. Mbotani opesa. Mbotani kasi. Mbotani. Non, ba émission non. Oh maka, et ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez un concert kasi. Oui, j'ai dit oui, na moni plein. Ça les tondaki? Oui, nga on a mona ina misu nga. Nga na lobina côté déjà 21h30. Donc na mona déjà ça les plein. Et tondi? Oui. Ba rideau oyo batwa l'acception na YouTube. Na internet partout au monde. Ba rideau wana no comment zo sekana kati ba rideau. Ba rideau on eza ba rideau ya concert nini. Il y a le kuta ou bien ça la scène musicale. Bon. Omoni kongola zalaka bongo. Ngata la mona concert a fali ngana kenanga moko no ya ezaki yo arena nga mona yi plein. Exemple kana pesi. Mais na mona kongola bimisa ba rideau. Mais quand soit vérité ba toi la biso be na monde. Mais non lo bata. Tout soit vérité. Bon ngana ya opona flatter muto. Lo ba makamo yo mona na la scène musicale. Yo mona inini. O ngana na okosa bato alors. Ngana mona nga journaliste. Yo mona inini. Yo ko tuna concert ngate. Ngana yaki antaki journaliste. Na yeko tala makamo yeleka. Yo yebisanga oyo. Mais na lobi na mona ina nga plein. Nga so bato ba mona iba rideau nga mona kite. Na osandeni. Nga misu na nga na moni plein. Na sala ki live na TikTok ba te pe kutu ba mona plein. Yo ngina lo bani ba rideau kongola za bongo. Nga mona concert à Aigle you arena nga na mona plein mais kongola abimisi li fali abimisi li l'autre là rideau na bité rideau wana kongola zui stratégie obimisa ba mise ba concert ba rideau na bité stratégie on a bimisa kiam non comporter chaque concert ou ba rideau non je comprends rien oh faut qu'ils somba je comprends pas mais après moi j'ai vu le plein donc voilà moi je m'arrête ce que moi j'ai vu je dis oh nga na moni voilà au moins que ouais ensemble. Oui, na sepela qui non na participation oui surtout animateur na PC Mbote. Azape mukene tinga. Amuke.
mwinda oyo wera pesa ki héritier afungoli mwinda mwinda nezani ça veut dire ferré atika naye okite oui mwinda ça veut dire que parce que mwinda wana normalement fait pas pesa ngo ferré mwinda la logique des choses na ndenga spirituel na ndenga kibomuto parce que président Fofé monté mama bibiche président Fofé monté mama bibiche et moi to benga ke directeur Fofé monté mama bibiche moi c'est mwindo moi c'est bonga moi c'est kitoko ya mayele atuni ngai mais grâce yo sola bien na héritier mais lui même on fait pas ngo ferré ba pesa ngo héritier mais nga na loba ngo na page na ngati fali numéro 1 numéro 2 héritier Watanabe numéro 3 gaz numéro 4 Fabregas numéro 5 Bunafile numéro 6 Ferré oui à la Kisiango en plein air que faire à kosa bato a numéro 2 te na musique a musika que héritier aleki que mwinda musique ya bango ya wenge héritier asimbi yango bondera penza ya musique a wenge eza ferete oui ala kibiso yango biso to moni alobi bien que to pesi yo lumière o éclairer musique fera pesa ngo ferete il mérite pas faire siko to sala boy quand les mêmes wegana apesa na stade de martyr apesa héritier tabana $50 siko ebi retour ya stade de martyr ya héritier Wata mais kuna na Congo apesa ki ntaba stade sala ki ndenge sala ki yo yebi mais awa yo pesa mwinda comment ta sali plein wana za peut-être erreur awa a sali plein ba pesa mwinda minute c'est héritier qui commande donc héritier a commis numéro 2 ya musique ya Congo na biso numéro 1 Ferré fali aigle bon non aigle numéro 1 oh papa tout ça mais ça va aventure Tony tout ça yo un problème na aigle hein yo yebite na mwasi no na bana no ba yebite ke na Congo na biso fali numéro 1 tena tunyo mama na yo ayebite ke fali a numéro 1 na Congo na biso ba makangu no ba yebite tena tunyo keso ba yebite ke fali a numéro 1 o ngo ignorant on na plateau mon makambino mosalaka yo ngo ignorant kasi yo tia numéro 1 pour nonane héritier. Oh, le bâtard, papa, yo, tu n'as pas question. Bon, enfin, yo maintenant le baka. Réponds. Grâce. Bino atbo, mais on va problème. Problème nin. Fallait à lingate yango yo. A lingate nin. Fallait mutaib so yé muta numéro 1 musique. Oh. Est-ce que fallait ça le bas déjà? Ce que fallait, ce que tout ça Kofi place. Ah. Pour Kofi a Kofi namte, tout ça Kofi wapi. Ah, purée. Moi na kutu na boyi papa na yete bino bato woni bino de yo compare oyebi o aventurier David na regretter na émission no oyebi te oyebi oza mama na aventurier wallahi billahi de yo comparer na héros o comparer Fali na Kofi obeta wapi te na tuno keso Kofi obeta wapi azoli biso trophée nini Kofi minute azoli biso trophée nini abimisi nzembo lokola 207 mede Kofi Kofi a commencé à ne ba théâtre na ye. Kofi a commencé à ne ba bizarre comme les labolingo na internet. Kofi a commencé oui. A commencé ba comment on peut se ba bisou ba ko benga chéri. Mais bisou eza bisou na yo za po na Cindy. Tala poa na una ya Cindy rien à voir. Yo mo tana lo ba so za aventure lo ba kinga na traité na ba moto. Ba to batala biso tala na Cindy. Na poa ni na zanango. Na Cindy. Na poa ni no pesanga. 36 hein. Moi je pèse 40 hein. Na lo bana poa kilote na makambo nini oh mais papa oyebi ke oza na lo bien zela David David oyebi ke oza aventurier de yo pona yo pese nga poil nga na kota garage nga somba ba voiture na tambola ba voiture oya comme 4 gris et na combo na nga ba 4 gris d'accord ya tambola na ba oh mais na lo bien ya tambola na ba voiture ba ta Kofi ana sinina za bonga na permis nga na permis OK ngana na mukanda sindi na visa d'accord Kofi soka kufi sindi oza sindite a vivre na mupepe ya Kofi na biloko ya Kofi na ndako ya Kofi moi je vis de moi ndengo lobi car na gare car ya 4 gris ya nga
moto yo botola ngati yeba botola air moko ko faire be veut dire vandanan quoi veut dire ko vandanan quoi veut dire le lo bimate quoi pas eza voiture nete. OK, on n'est pas pareil. Ya odonda biloko bata kofi la kisanga ndako eza na kombo na ye le pango ya somba na kombo na ye abimisi cash boy asombi to voiture to asa la vidéo somba voiture. Mon frère ne comparez pas ko ngaki na garage na otanga 15 000 20 000 hein. Oh beaucoup encourager abatoti grâce au ta yo de ota vie na ota on a sindi mais où est toka le ki kofi na l'art bo où il est toka mobile na hein où il est toka za mobile na oh mais où il est toka za boss na nga asa mobile bata mama Claudia Sassou mais za boss te a boss na epé ouais mobile na te boss na ye kofi aloba nango aloba ngo kaza elle fait partie de quartier latin balongo na musique ngana boya wile toka yepe boya sini ya kofi balala mbetu moko tenga pe na liera place mo na PDG wile toka soka ye na Paris tokolia ya ola na mbetu mo ah olala balala na kofi mbetu tenga yebi kofi mobala mama lia nsambe libale kufa divorce ezap batiela biso na réseaux sociaux yo mona divorce oh sinda ye mbakane a chanteuse a danseuse ye fa bina toka obi kende na otala oboyo ndako yo futela na poto awa obi ke sindia ko bokola yo mais obi tala David non silikenga na linga surtout comme otanga na wala ya na linga ngo trop terre ngala tuni sindia ko bokola yo abokola ngana tina nini na yo biso kaza boy na quartier la tenga na boy te nga pona lia na somba boy nga pona somba lipapa nga dio sindia c'est incapable de somba lipapa boy OK pour ton information sindia c'est incapable de somba lipapa dio ba kota au mona vidéo sindia kota na dio au mona vidéo la kisanga vidéo il faut qu'on fasse somba kabeli e cadeau sindia na chance te pa na bino oh mutaleki yo so boye kana kiteti mais na tuna le kinga na nini faut donner des arguments le kinga net na nini makamio lingo sala ya ko sala on a 2 jours makamneti nini mbonga kofi na mbonga bata kofi mais faut ya toka déjà msala sala ka ko toka wana obimbina ngabina tenga na danseuse nga na fi ya classe nga na toka te omoni na lo babo nga toka te na na voiture na kenda kuna saiba course tala nga na grande dame nga toka te obi ke nengo o vivre na o vivre na matolo ni o vivre na vie ya matolo mais ya o vivre na ko toka faut toka lumba solo sur la transpiration nga toka te nga force à vite nga ba memela nga nyoso na ndaku sindia na chance te pa na bino nazo wana la scène musicale avant to longwa na kasi manotunga memanga yi pesa nga proposer nga photo mo so eza wana s'il te plaît memanga photo mo wana natala élément awa ko silikate s'il te plaît désolé tala awa au Versace a sali loko mikolo o c'est gagné mais o c'est gagné Lobate mikolo Versace loba yo lobanga no seka Versace asali loko yo na émission na baseka te eza armée te eza studio mais voilà omoni Versace asali loko yo comment yo zakana wata ozakana wata tina dernier jour te Versace en a combien oyo na tunu obi ke na tanto solo asikoyo na tunu eza combien oyo mais non t'as na maison à Versace 800 € kaka oh 800 nga la ta kutu ba chemise moni nga na la ta ba chemise ba Versace ba 1500 € yoka tout ça nga la ta ba chemise ba 1500 grâce tout ça la boy o tangla ngelo ka 800 monte bo kitisa la sœur la fille bo kitisa yelo ka 800 to ko lobela ngo na iPhone kutu 15 ou 16 eleki ngo na valeur bana 10 ba somba ba iPhone 15 16 1000 €. O tangla ngelo ka 800 ma chérie mon frère au moins qu'attend même les papos Dior les connaît. Ça vaut même pas 800. Les papos 1200. Ça vaut il y a Dior. On a mes missions. Ça vaut pas tout ça makama 800. Tika tout solo là non? Tout ça 800. Grâce. Tout ça babilanga 800. Bon tema be congolais. Oyebi tamba lo ba beti équipe à domicile. Oyebi moi à domicile l'axine. À domicile na français l'axi ba beti na mboka na yo. Babeti na ilamba 800. Tikela nga tanko grâce. Parce qu'on ça on dit. Oyo d'abord qui dit ça la fille. Ah c'est normal hein. À souter qu'elle peut-être. À souter qu'elle on a
nga sauté que la Versace na 2000 mais tika ça musa na ngai 2010 na sauté que la Versace tika ça musa merci zaina mwana mvwama nga banda musala oyo zaina mwana mvwama na pesi mbote lelo naza reconnaissant envers ye tant na bandika musala internet na 2010 ce que ba 2000 combien wana ba 2011 zaina kotanga magasin zaina mwana mvwama ti lelo nazala na bilambango asomilanga chaussure à 800 et quelques zaina mwana mvwama natangi bien kombone alongolanga complexe asombelanga foulard t-shirt na kena peza ti Belgique alalisanga na Louise na tongo pena toke na obana musala longolanga complexe wana na sutukela na gangelango lelo to 2024 OK d'accord voilà to beta masolo a lowe roba 3800 na sombi d'accord yuka roba ya igla coiffe côté abi robona mystique biso to so makamba ba lowe marque ba cher ya ba boss to so vraiment ba Balmain to so la ba Dior yo ka ba marque na biso ba boss ba John na lati papa Dior boy ba Dior bon moi Gucci moi muketo tieka na suka pe mais to so la lowe Balmain yuka to sala Dior Louis Vuitton moi ba marque cher grâce yuka bino ba zero bolingi ba tika anka sima loba pepa ya joli mayala masango fo ya joli mayala yuka na glace mama mida chature mama mida chature motema papa Vital Camere mama mida chature grande sœur nanga mama mida chature grande sœur nanga tango oyo ka ba makambo tango ba petite sœur ba 800 €. Oh kitala sœur c'est pas bien moi gentil congolais ba coupe musa moto soka lati la manette appartement netinga robe 3800 €. D'accord. Et ça on a maluba. Wa gentité. Jusqu'au c'est là on a le. Wa gentité congolais, wa mité mama be congolais. C'est émission. Il y a encore robe ou t'es comme ça boyer. Nga no comme ça maman mi da chature. T'es sérieux ou quoi? Nga no comme ça robe nga la ta ba chemise. Quand nga la ta ba chemise ba 1500. Tu me parles des trucs ba 800 ba foulard ba léger boy. Nga la ta ba robe ya verser ça ba tissu à kilo. Il y a ba 2500 € ba te boucle la ceinture pendant verser ça ba 2500 wala ba robe nga la ta tu même tu parlais il ba foulard boy il y a léger et même pas ba foulard nga la ta la mutu ba verser Nabia mampala na sula yo mona ngolowe mampala o zuika pona robe yo na kutu na lobe lote tika nga na maloba nabi boy Rachel Futa motema tete ndai maboko bank na reva na za kwa ma Rachel Futa motema tete ndai maboko bank na okome Follow bana okoma au nom de Jésus. Oui, amen. Amen. Nga pefo babalanga na tamula ba voiture cher. Bon na jala mukande côté na olonga mo muke na tamula ba car cher ba 20 000 ba 15 000 ba audité te ngai quoi na somba. D'accord. Oko pesa maloba. Solobati. Mais tout sur ba kamba ba monton net nga na kina garage na sombi voiture avec 15 000 € espèce. Tanga sola ba kamba ba monton. Je travaille comment je sais pas. So là ba monto so tanga ba sa ba 1000 voilà ba mbongo nga na kabila mère na biso. Na fani bonatine de la mère. Est-ce que vous pouvez savoir maloba nga? Loba kas mais tanga nga ba monto s'il te plaît. D'accord, on peut son montant. D'accord. OK, d'accord. Grâce au moni na be équipe ya football tamo lobaka à domicile. Moi à domicile bat mingi ba yebi yango biyo pe yebi yango kola poto à domicile ça veut dire ba obeta na mboka na yo. Et ça le coup là Cameroun a kebeta na Congo mingi ya na football na ba coupe d'Afrique na makamutu à domicile ça veut dire ba yepa na yo vous comprenez ça veut dire équipe ane lu mboka bo e mboka bo c'est équipe na nga ya F victime ndenge yo lobinga sala na F victime ba ye na équipe na nga F victime o aventurier ba ye na équipe na nga na F victime maintenant si c'était au bébé c'est mission au moins na F victime place nga zalaka ba yate sala l'aise au bébé c'est mission lobakas non et depose lo ba bien te na équipe na nga équipe na nga lo ba bien place yo salaka place yo zalaka place yo kumisa na F victime bango ba yate c'est na ya ba yate glace c'est la coupe ba yate mais il faut lo ba bien ba yate ko ba peser te pas aigle ba li papa mais nga na peser pas aigle loba bien place yo zalaka et loba place yo okumisa nga okumisa bato ba yebina okumisa aigle merci héritier aza vie nanga héritier pa mutu nanga quand il y a le travail je le fais quand il y a quelque chose je le fais parce que aza pe mutu nanga loba OK mais non informer nga la sala na victime na petit afali voilà même père loba oui même père oui même OK boa famille moko na fali pupa voyez yo ndeko ya ba nani mama tina ipupa bandeko na yo OK
tant tolobaka mot à domicile ça veut dire que OK beta na mboka na yo eza kwa Léopard ayambi équipe ya Cameroun ya Sénégal makamutu na mboka na ye comment Karine Mokonzi avant d'aka na Belgique aye na awa na Paris aye ko beta yo à domicile na mboka na yo ça veut dire quoi talanga bien non taloti oui talanga bien Karine alungwe libanda azaka joueur ya libanda azana Karine Karine Mokonzi afia azana mukanda te ana voiture te atambula makolo nzambe non so makamususu o meto sula azana mukanda te azapina ayebi prix ya voiture te ana permis te ngana ça na immigration te mais non informé o sula Karine o azana voiture te carré mobimba ngana so Karine Mokonzi amata avion te la baron ayaka poto akata o sula nga batamike fo so batloko ba lolote molisho mama sese omoni mwasi penda tala mwasi mbinga mwasi apembe okoti na maluba te sola vrai bateau to fani placement to sola ngo na mukanda te ana voiture te ay bo pousse voiture te bana carrière la kisanga video aki ata na magasin na mbongo poche na ya osomela Karina kolungwa Belgique na tuni yo osola ofandi na kombo mutu monga ana voiture te ayebi te neti nga na kota garage na bimisi 20 000 euros putain de merde est-ce que tu comprends ça tengla ba lolote molisho bana banda kuna kinte bête ou quoi bête. Mais oui, tu me parles d'une personne qui n'a pas de papier, elle n'a pas de permis. Moi, je suis tout à l'heure au lobbying. On a une voiture, non? Tout à l'heure au lobbying, on a une voiture, non? Comment tu peux me parler d'une personne qui n'a pas de permis? Comment tu peux me parler d'une personne qui n'a pas de papier, elle n'a pas de voiture? Elle ne vit pas comme moi. Moi, je vis. Je voyage tout le temps dans la business class. Mon docteur a l'accent vidéo dans la business class. Mais comment qu'on met on a podium? Ah ben, tu as la nini. La scène musicale. Na oui ça. T'es malade ou quoi? Na oui ça, Robert. Comment Karine qu'on met on a Paris, na podium en mati. Na podium. Au moins, tu as bengana qui est à pousser tina coin. T'es malade ou quoi? Au moins, tu as bengana qui est. Yo monite la podium tanga mati wata zuye a déplacer longoli et place à télémaquille. On dit que place zaki au pesi batu mawa. Na question. Na tuni question monite wata bengana qui. Yo on abi osombaki bilama ndene mona été défense ça ya Karine. Karine a beto na Paris na podium. Ba bengani ya Sony. Ngana o mata podium ya Stade de France ba obele la ngana aigle. Je vous présente Grâce Mbisi. Yo ka podium à gloire. Je vous présente Grâce Mbisi bat bagangé. Bilama no zaki na retard ko Karine aye a matia beto na Paris na podium wana kata. Bengani na podium wana ka bengana ki. Héritier azuye a bendiet. Sonia non, la fille elle est courageuse. Karine na mette le maboko. O mette nani? Courageuse. Yo pesa kola na zambe. Courage à la roue a traumatisé ma bena groupe no ya kina batu no wana traumatisé. Yo benga tata Oscar copine nga star. Biso to bimaka bana mindele ba okanga biso ba photo. Boya jouer to beta ba 100 000 vues na journée na Snapchat. Na la scène. Yo le ba camarade nga tata Oscar. Na la scène ya Karine Mokonzi. Ye mtamataki. A traumatisé yo. Amati o ba bengani e. O tale ko invité. A solo la na wata boa ki se tango si concert sili. Wata boa ki si wata ye place biso to zakatika iyoyi la na zoba ne ki zenga anso mwana. Na maman moi je peux pas rester jusqu'à 8h pour boire toi na na ebiango. Mo pe na kine pe na zaki na moi boss na nga mo boy. Na zaki na boss na nga mo boy. Abi si tu veux que je te donne l'argent, on va juste na kati après to bimi. Je vais te donner l'argent. Na kendaki na koti na boss na nga. Mi balango wa boss balanda ko poani. Dodo yo ndengo mona nga na mabe. Elo na osepela atolo, osali mabele no bien. Elo na osepela. Couleur mon couleur oui, mon na mona ngote. Ngati kanga na puna, ngam na puna, na. Te yo poni la ngate na tunyo lo bakaka o yo zo mona. O mo mnoko na ngate. Ya de garçons balinga ka mnoko na nga. Est-ce que tu le bakilelo na Paris au exception Sony Karine na beto na podium à la scène. Na roba oui ça. Roba ngeza 800. Nenga na otuna yum to iba prix nango. Ta oseka. Ndoki. Alors va payer à 800. Et loko ya roba ya 800. Sala ngala somi roba. Mano, la roba ya 800. Tiko seka la sœur, c'est pas bebo tiko seka. Roba ya 800. Bo tiko seka ye bien te, bo tiko sala bongo. Ma binge mama Versace. Na nini? Et bon ngam na lata ba chemise ba foulard ba Versace. Et mon na te na la scène ya ki kuna mutu ya ki témoin. Mais ouais gentil te. Papa nga bandi musala ça fait 12 ans. Nga na koli na bilamba, nga soko so makambilamba lelo te. Nena yeka la plateau notala. Exemple kana peso. Nana ba porte-monnaie ba Louis Vuitton. Ya petite sœur na. Nana ba saka ba Gucci, nana papa Dior. O mon ka li papa na oyo. Et so ba deux fois robo, ka li papa ozo mona. Ya Dior. Nako sola makamba ba Versace ba Zairo ten. Ah, papa. Karine a traumatisé comme makasi ya.
Yende atalanga ye alobango yende azaka fan c'est là ma chérie c'est là ma chérie là moi mobile combien ma chérie c'est là nga des fois d'accord nga maître OK mon frère ye atalanga a fan Karina atalanga nga na sali vidéo na ko somba robe d'accord le lendemain ye paquet ko ça la vidéo ele ye moko bimisa kutu mbo nga na bimisa ki vidéo ezokeba no continuer na bimisi carte bleue nanga pour na bébé toka na futi robe nanga 3800 on est d'accord mais ye pour ala taka iloko chiffon au kaka ya 800 €. Il faut Bernadette qui zenga Bernadette ce qui Bernadette wana fa sombele robe moninga mwasi neti yo donc oza incapable ko osombe lamba na mbongo no ya moi iloko ya chiffon oyo mais nga na kena 3800 ba vidéo isa na snap. Non, tu n'as pas insérer. J'ai fait sortir ma carte bleue comme une grande fille. T'as la classe, hein? Comment on a beauté? Classe, on va dans la scène. Classe, on va classer. Oh, non, mais t'as 5 wata. On a place, non, t'as la con. Mais puis nous, on va faire. What a qui choisit? Na lobby, c'est là, papa. On a la concert. On a la concert. T'as un ma comme ça, dans la na wata, ya, au salon, on a wata, ok? Wata pour na qui ya mata. Na lobby, no yokanga. Na lobby, no yokanga, ok? On a comme ça, na wata. Wata, au salon, on a été. Wata ama yele ok aibi ko placer ye a mutabuzo bafona kene boy o a mutakla fona kene boy ngana ebi David Monso na kota tina ndako David Monso pona wata taba place wata memanga d'accord donc c'est là na sala na makamba te David ko mbuya ngateko na oloba na yo makamba sala na wata ngasala na wata na privé na place to abiso mi bale ngana ebi tete na maboko bank pona wata, ok? Nga makam na osala na wata osala na ete. Yepe osala na wata osala ngope na ngate, d'accord? Nga na ota la concert ba fandi singa na fandi na tatos ka to fandi to mela champagne. Na tina ba video, nga na muto mela champagne ota concert ba obwa kaye. Yo linka kana mya na podium na Paris nde bolobi ba benga na po ba no sekanga isusu. Siko question zabui. Tango o mela champagne. Na tuna question. On a mela champagne. Mais na concert oui na ça qui na biso to ça qui place au fandati na go tele maté ko ba senti na star na tunio na star na tunio na star ou ben na starté na tunio question na star ou na tunio na lobby na yo na star ou pas et pas fan na lobby na yo et pas na bango na tunio nga na star ou pas et pas na bango donc na star na ke concert a héritier ba no tele maté ma o ma msendi donc na héritier lobby na nga na fanda na mela ba champagne biso na tata oska to fandi na concert to mela ba champagne na kata concert to fandi yo mona moto bongo yo mona ngande de terre à terre quoi donc yo va proposer mela champagne fanda na moto hôtel matel mo toka toka yo préféré ni d'accord eh bon tena une question ba lobi no tele ma obe fandi o mela ba champagne ba obwa kayo kaka yo préféré ni ngana musendi te moto avandi mais voilà OK tika na katina tuna question tangu yo zo mela champagne bufani bo ta concert voilà na vandi pena copine nga ya star lobaka nyoso na copine nga tata Oscar o ebi tata Oscar te o le ka wate o mona nene o dimne camarade nga tata Oscar ça peut s'emboter lobaka bien bo fandi na copine bino la bino ba star bo fandi bo ba bo ka bino bo ba mais non tu na bino ba vidéo to ba champagne ya mela champagne yo mais la champagne te de tuna question yo kana tuna question yeba place aboro yefo ki musenzi gastika pena sa musalati ya moli la lot moli so to amburiye nga même na ko sanga na préparer to kene boy ndena préparer émission to kene boy to kati émission na bibo émission muso ezala bongo tuna ba question yo zo mela champagne ya joli mayala masango afori ya to aka makambo ka o ya héritier te to longwa yo zo mela champagne oza ofandi ma bien na ba bureau na yo ba tutu a valer bon mela champagne bureau te na camarade na tata Oscar a bureau na ngata OK c'est bon mais ce qu'autant bota la concert madame oya munene ya mbinga talokolo tanzoto alati versa sa matière ya mawata na nzoto après ba bengani polo ba nyoso wa mte bo ronde après wata longoli a memeti na coin nga ya bongo te nga boy nga kolo nzoto pode ma bon nga boy nga kasi d'accord to changer question d'accord merci vous avez un problème na Prince Bakali mwana roi azanani Prince Bakali azanani mwana roi wafana na mopao Kofi Olomide Kofi anani Kofi azanani chanteur mboka mutambongo ebele nga ebika fali na héritier na ba musicien Congo na ebika fali na parce que on mélanger ndeni elo na comprendre pas na hote on mélanger héritier na fali OK n'a pas héritier OK n'a pas fali n'est-ce pas oui
ndeni salisi ose suni innocent osa suna fali. Maintenant au moins question tout tika ngana répondre parce que bozo embrouiller nga pendenge olobi nga na embrouiller yo bino tout bozo embrouiller nga pe. Na lo bien tout à l'heure na ebisio na ko rejoindre question na yo je te dis héritier na makamso so héritier sala kananga. Alors sala ngopi na batu mususu te. D'accord? Je vais vous donner confidence au yangana héritier, OK? Ngana uto zana kin. D'accord? Année passée na zaki na Kinshasa. Na banola la na Rotana, je m'ennuyais. D'accord? Je voulais pas aller chez les gens. Sur mon talobi na beti ma tolo na Kinshasa à Kosi. Nous se zai ka regard du corps voiture à Bedachou hôtel déjà Rotana Kitoko. Je m'ennuyais. Ezaki Rotana ou bien Rotana. Rotana te ezanda ku ya Kisinjoka. Ouais, bon marché. On va appeler que chambre non, yango. David solanga bien ko. Ngaza na kina. Na binda Kisinjoka. Bon yo kama kamna lo bakasi. Na banola na Rotana je m'ennuyais. OK? Aibina wata fana kana sima Rotana na JB. So que JB boy limbisanga. JB. Na benga héritier te na kena anda kwa héritier son kena benga e. Babina nga wata ndito so boy wata okita avion uti poto. To bano sola pe héritier to mona ko arrange koti na kenda kwa mutu sans ko bengaye. On est d'accord? Sans ko bengaye pour la première fois. Héritier tanga koti asani ni amoninga azu sac nae atie liboso ya porte akota ikutu na ndako nete mbamo asani ni to akoti na voiture mbala moko toke restaurant toko lia yo salango liko nango restaurant ngo ye muta futi lisusu mbongo na ye me muta wuti poto alembi kutu aza fatigué vol tout azui akoti kutu na ndako neta déposer sac na me azui ka afongoli pe ndako na ete mais to koti na voiture toki restaurant ya makasi o ye moko muta futi lisusu to sisi restaurant yo kama kamnga sala na wata po batu bayeba o ngana sa po mutna mutana histoire na ye e pa ba miseza bongo to sisi pa aussi to sisi na restaurant toke casino po wata beta casino peut-être batu bayeba te wata peut-être so kati casino comme penza 2 fois 3 fois millionnaire les susu na lo ba o nga mona na tayi komba wata kamera na ta avion nga tokenda casino wata telanga 300 na gagna na casino tozala butu mobimba na wata na casino na kima kutu wata okima. OK? Na kose kete na oya na kima pona mona balia na butu na balia ka ata 10000 na misu nanga na moni peut-être 10 000 na hotel nga bakanda na bia ifona kima mutu nga balia kinga moko atela nga 300 na gagner 700 na bi na tikala na bi mutu na kima ki oba makamanga sala na wata. OK? Donc wata aza nanga fali pupa aza grand frère nanga même père fali ayebi ke nga sola na wa héritier ayebi o ebonga na héritier na problème nga la musique congolais moto aka na yoka na nete ka Kofi na Ferry pour faire la salaoni azong ça hein azong ça ni gas yoli na faire la salaoni ke bato wata biso fais la salon papa ngana lobby na Congo na biso yaka des musiciens Kofi na Ferry olinga bango te na ezati ke na sol ninga bango te basa boy na grand frère nanga ngape na za boy les ennemis de mon grand frère sont des ennemis héritier ça ennemi a falita ngazala na héritier fali pe a na problème na héritier te nzamba mo na nga na poussa voiture jamais fallait aloba na nga ki a na problème na héritier. Le contraire, fallait à ce pela na héritier a courageux a bunda musique na ye a bunda makambo na ye bien a na problème na héritier ta au moins ka abenga na courageux oh asbinu webo sakana batwa mais na lo bien mais héritier a l'équipe faire ntia komi na niveau le café c'est ka courageux c'est là oso ba ke ovana na fali a sepela kana héritier ko balsama kamnanga te non ko balsama kamnanga te na bo na lobi no tika bras na loba oyoka bien ko balsama kamnanga wa te na plateau no oh mais héritier a courageux devant fali a lobi héritier a fali a lobi yo balsama kamnanga na lobi boye yoka bien des fois journaliste moi bien
ko balsa na lobi boye des fois journaliste bon, OK en gros fallait un problème na hérité boti ko bino ba congolais boti ko sangsa makambo et fallait azo ka hérité courageux azala problème na hérité te azape na concurrent na Congo na bisoté ezaka ke Bakali en fait Bakali je sais pas aluka nini nga place nga na zakaka et uzaki ex Bakali Bakali abando ya brasat David ko pousser nga bouté ko yaya s'il te plaît ne me pousse pas batnyo ba bien ngo ne me pousse pas s'il te plaît que uzaki ex Bakali David zala gentil ko bino makami bobo man internet sérieux travail na respecter ngate on est Glody Diasuka bien internet nga la bimisa bana combien non Gloro Langi nani Gloro Langi moi na yo Gloro Langi moi na yo Gloro Langi Glody Diasuka Grâce Temo Mike Lokamba na continue na sala i continuité Tracy Mbelenga ngam na sala bango continuité Christelle Kabea moi nanga respecter ngako Bakali aye internet njora o sexa ye Kofi ameme poto o sura makanga na lobano kaka Bakali na ye ba te na mona poster nga na page na ye aotalo batu ba okomela nga fort hein pour nga pe na koti na page na ye na moni a posté la fille en robe na page na ye la fille en robe a sali ka 93 000 vues mais a posté nga en même temps na la fille en robe nga beti 250 000 vues donc ye Bakali aluka ba vue na nsoto nanga pourquoi ka suka moni nga kaka il faut ya kaka ko filmer nga na problème na Inosbi nga na kati ya voiture Inosbi also la na tata Oscar nga kutu na batamaki na voiture Inosbi amoni nga de na batamaki na bima donc ngai Inosbi aye ko solisanga nga na solana Inosbi te de Inosbi mona muke bongo ana problème pe na fali Inosbi otuna nga pourquoi ofinga nga lelo to ko bunda et c'est que c'est normal je rigolais nga za na mutu na seka o komani nga na mutu moko na sekaka nga na osa musayo to so na o komani nga na mutu na sekaka mais te Bakali na comprendre nga non solo ya o filmer nga de na yebite Kofi atinda ka ya filma nga acha nga na ba page na ye mais te pour na continuité concept nini baloba concept nini Bakali o filma nga bokanso bo sali bongo nde na tika su nde kwa ya falite a filmé on de combien de fois au deuxième fois déjà sanga ba jeo ya ba sima simande ko filma nga pourquoi nga ayo filmer nga na warrior ya soki bata Kofi babenga ba onani c'est quoi le rapport nanga c'est quoi côté nga na page nae c'est quoi le rapport en fait do bakanso ba sali bongo ba warrior ba yininga to aigle asani na lo nga na leka aigle famille change à mais ko banda kunyo so ke kota o chama ko na yo fallait banda ko ni na koti nga na kana des droits dem da ko kana kota te ya faire na Kofi banda ko nosto bana problème na falite ata faire inos bien na problème na falite mon mukie ana problème nini inos bien otunanga pourquoi finganga non seka pour lobi ke to bunda lelo non seka pour yazo inos bien oloba a seka nga pe 6 et c'est qui c'est nga na seka donc on comprend bien que aux problème na ba qualité Bakali wa problème na été filma nga po na ko tanga na page na eko Autant nous accompagner Robo Karim Konzala. Des problèmes exacts, mais pourquoi que filmer à côté na page na intention ni en fait. À côté na page na pour quelle sinon solana inosbi c'est quoi le rapport? Faut que tiens na page na c'est quoi le rapport en fait? Inosbi a congolais a un problème na falité, même faire pas un problème na falité, mais le problème parce que faire a commis soit conquérant ya faire, ya fali et là on est na téléméla yango ana lingate et puis Kofi parce que ça me tema mabe envers fali linga on dit maté que fali à l'actuel numéro 1. Je Kofi on dit bakaza numéro 1 et fali à numéro 1. Non ba no solana Kofi. Non ba no solana Kofi ko. Il faut ne Kofi banana qu'on dit à l'heure actuelle, c'est fali numéro 1. Neba te tanto tolobaka na boka mutu nanga Cyprien Nzolo gagner bango Cyprien Nzolo gagner bango tanto tsaka fali numéro 1 ye moko pe mutatinda bino boloba ki asa numéro 1 comme susu ye mutatinda biso toloba bosko na benga ili ngata na ye na plateau na solo na fali abatu tenga tuneka na fani na plateau na solo na muta biro fali ngana ye mission bengisi ngana ye mission c'est quoi le rapport na fali beaucoup mon la tsanga fali atinda nga sundene mam kolonga bani makambo kropo na sombe amituka famille biki nga lelo famille nga bazana responsabilité nga ndena on sona bona uto tina mbongo pa mama nga
Oui, makambo boko c'est la fali ça rafali à batute hein. Mais lelo sikoyo mtoko c'est makambo atindinga atinanga sundeni. Na tuni yo question na bandeli question na tuni ko autant to bande mission na tuni yo mama na bino na ba makangu no na mwasi na yo na bana na yo ba yebi ke fali a numéro 1 ou pas yo yebite bango ba yebi no mais yo pe yebite yo yebite on to kusanga la plateau yo yebite ke fali a numéro 1 bana no ba yebite ba makangu no ba yebite ke fali a numéro 1 mwasi no yebite pourquoi quand ba makangu nanga comme si na ba makangu ebele ou bien na makangu hein grâce au calme trop makangu nanga David Tokisinge j'ai transpiré oui que makangu bino boya ko lomana ko fali mutatinda ya ngala fande na lobi makamni na mabe hein ne la fande bona lobi est-ce que na fingi bato te ndaku ne ya combien de chambres ndakwa nani oyo vanda esa nini e osa nini susu ezana combien de chambres nani aibaka 2 chambres salon pourquoi 2 chambres salon mais donc il y a fanda na chambre ndaku nini nani la fille en robe il y a fanda ndaku neza combien de chambres non nani kali anda ko munene obi Belgique ya banda ko minene tika tala nga fanisa vitongwe ya changer ya Théo Zambota linga boite nana question mona nga tuna ndaku na 2 chambres ya papi matala ya papi matala boss ouais ya papi matala kota diamant wana totikila ka ye nana question mona nga tuna photo chité question ne photo que soit pichwa na nchiki merci les man accompagner tout ça moi na nchiki comprendre ça donc les loko va voir la po est compliqué l'école terre merci ouais mais base papa te que papa mutayo soye te vous comprenez donc voilà question mona nga na yeba ndaku na yo wana ufana na ngwa c'est vrai que era mutafuta ngo qui a dit kaba samonde zotamwa ke sona kati mbongo wana aluka ndenge ya olala nana lobi era ngo mutalobi bongo parce que nga problème nanga na tala trop makamo internet era ngo mutalobi bongo etike kombo ribi wana zo mbongo wana pona ndaku eza era mutafuta ngo ya tunika question ya nango mundu oui binga bando na stabiliser vie na depuis quelle année nga na epoto na 2010 papa akufi depuis 2011 enfin na kanga moko na ba pavillon sa mobali bona kina mobali wapi na kina mobali neti mobali oya obakisanga nini po na déjà na tambola na voiture na ba bijou na bilamba na mukanda bona tunyo kasi eza valeur à moi cité na aider kasi mobali neti oya opesanga nini kasi na tunyo question mobali oya opesanga neti nini na ero stabilité neti nini na déjà na vie déjà na bonga nga bonga ja kala emene ayemba boye moi si sa mobali azelo ko pam te nga tonke ba boss na nga tete ndai mabuko ba yo vino ezaka ba boss na ba boss me vina ngezani ba boss pe ba na basi ba mais na tune net nga vina ngezani ezaka PDG wile toka nga ma vie et tourne là moté maman Claudia Sassou 3 fois boss papa nae maman Claudia Sassou papa nae mukunzi mobane mukunzi ye moko pe mukunzi nga vina ngezaka ba ma Rachel Fouta voilà Hakim Prince de Lausanne, patron, après ça qui est un beauté. Merci. Gauthier Mascotte, non comme ça, on beauté na. Bah c'est pas là qui était Gauthier Mascotte, mon vieux. Ah c'est pas là qui était comme un échec na on a podium. Il a hérité Watanabe la scène musicale na robe amula ya pété. Ba benga kani mo konti mama Vexas. Bango ba bi ke ba bi makamba wasala pona yo. Prochain concert, bonga maka bien so mo concert. Nanga be élément no osoma élément mo bien et quand ma ki wa pion. En fait, na répondre wana dernière question merci. Nga na la moki samedi na la nga héritier Watanabe apesa nga charge. Apesa nga charge, j'étais payé pour la promotion. Na la moki 9h na kotika moi n'est pas papa nae, OK? 10h nazaki na rendez-vous na 11h na salle na la scène musicale na comme 11h. Nazaki na tournage na des games liboso à salle ezaki contrat to yokana ki na artiste to tourner na des games to zeli babad ti 15h na des games so botali vidéo na la taille nga kuna zo badge na 19h voilà merci yo zo badge na 19h merci nga balobi na nga yaka 16h et banana ni 16h biso to si tournage na 15h 16h badge monante eloki monante na bi nga suki eza saleté na maquette na biso na landi balo yenga ba badge non ya na concert sans même suki ya saleté pour suki na ngeza ka banate ka collé na bime pe na perruque
na bi na perruque oyo nde na bi na ya osimba touche na kie et pas maquilleuse na nga se buti na pese mbote basali nga maquillage basali nga suki na zongi lisusu na scène musicale na 18h parce que balobi na nga fele na zwa badge na 18h na zongi lisusu na salle 18h ba badge ba bani opesa ngo heure nini opesa heure tout à l'heure non 19h30 nga fanda na parité na moni nga sa concert ebeta nga na mapapa na nga o na otambla mikolo li omoni li papa na nga ya Balman wana 1000 euros o esomba robe wana li papa na olata mikolo Balman tala tambo sala émission bo kanga robe oyo na li papa na nga Balman tala toko swana li papa na lata ya Balman mikolo li papa na sombi ya Balman 1000 euros eza 999 euros voilà Tianga li papa na nga pe Balman kangisa na robo eza presque 1000 euros na kota concerne li papa na nga Balman so monde même na la taille veste j'étais pas bien préparé na la taille ko tu veste na chaleur wana parce que na zwa ki tente le temps na oze la badge ndenge yo lobaki 19h na kenda kuna nga fa na parité na kenda kuna zonga conseil nga kesila na se retrouver na li papa na nga Balman chance exact li papa Balman na kotika concert bongo parce que ni bango badge boy D'autres comprendre pour na elamba o Karine alataki oyo. Charlie papa na alataki pe ya Balman ya 1000 tala. Omoni David soko tieli papa na ya Balman na 1000 euros te on attaque na concert non hier sous plateau te sur la vie de ma mère non hier sous émission te tielanga li papa na pe ya Balman. Exact li papa. Oh li papa Balman mais côté na Facebook na natinda li papa combien au Luka boy. Mais ça li papa ya na 7 au monde ndeni fona tinda li papa na Balman 1000 euros au tiero boyo au tier li papa na be ya la attaque ngona Versace bra na concerne ngapi na attaque li papa Balman o yanga ndebo ngi botika 1000 euros biso to nango bongo mais li papa ya 1000 euros na robe c'est comme ma beso ça la émission de si non mais ma beso ça la que Karine tous les concerts azo mataka na Versace c'est ça ba benga Karine mo konti mama Versace ngala kima Versace mikolo ngobon ba Versace tout eza na garde-robe nanga je te jure ba Versace otumbangu te banda kala ngana na ba chemise ba 1500 euros ba Versace ngame de ya joli mayala masango foire abinanga yo fanda mingi na lowe au mona ba kon ozayo moko na salle au mona ba congolais ba Orlando te faut ba congolais net ba mbongo le quoi ba ya joli mayala ba yebi faut kenda boy faut être unique masango foire ya abinanga yo mikolo yo a star fandela Balman fandela nini même balancer na lingango le soutien voilà. Oh ba Gucci na boaki sinyoso. Voilà, na pesa yo communiquer. Oyoka ki communiquer? Oyoki? Ya nani? Directeur Edi Badia talobi boy. À partir ya lelo, basa ki communiquer lobby na Air États-Unis, na Amérique, ba na Aigle kuna place basa to pesi ba mbote na États-Unis. Fali pour pana biro na mobimba. Ba vandi ba koti réunion ba pesi directeur maloba. Alekisi yango déjà na média. À partir ya lelo, soko fingi musicien. Bo kipe makamna bino soko fingi musicien na kombo ya Fali bako luka yo bazana ba avocat na bango bako kangisa yo balobi malobango epa nanga te bino bat nyonso biso na batabiro ti ngala mutabiro bandeli susu ngala mutabiro staff to staff ngala staff bino ba Jaël te ngala leki ya Fali pomba nga finga pe batu na komba Fali te metango ya koloba abe po na fere na komba Fali ti ngalo ba fe nga fere eza likambo nga na fere likambo ezani yo na fere yo na fere mais na lobe ngone émission o capter gite fere mobile na yo te pour une ko za na ona ye fere mobile na yo te comment ko za mobile ko za na problème na ye kene na TikTok nanga fere sala ya TikTok te rendez-vous na TikTok otala ba live ta na mata prière Fali aboyi. Mais oui, il a bien j'appuie. Oui, j'appuie quoi. Oui. Eza bongo ko. Soko za ba problème na yo. Mundo za problème na feri. Oui. Bo sala mbi mi bali na feri. Oui, to sala ngona TikTok. Feri akota TikTok te. Akota atalaka. Ya atala. Ba prière na ngata. Soki oké ko finga musicien moko. Na kombo ya Fali. Yeba ke musicien wana nte. Fali na bione mutu ba okangisa yo. D'accord. Wana ya communiquer. Si communiquer on a CP nango. O CP nango? Papa dit bajata mutema Nana Buduga, voilà. Mais on est teka ma. Comment boka moi c'est mutu na voix assez beau. Tout le monde la voix. Moi c'est mutu. Mote mama Nana Buduga. Menga na linga bafana. Na linga na senga aigle vraiment. Grâce. Aigle fona mona bafana na lela bafana nga. Na lela trop bafana. Moi so na pardon. Olela nana? Nana bafana.
Eh, moi, so, Nasengelo rendez-vous. Et pas bafana. Te nga aigle. Ngam na osenga pas aigle. Aigle la otinda. Nasengela. Oh, aigle kon fa na yo ke sengla. Kaske mo na ye. Te nga na lobi na kosenda na sengi te na bi na osengela aigle. Faut penzanga mère fois la sanga coaching ko ya charisme. Po mikono olinga charisme fort na bani charisme ka jour concert héritier. Voyou. On va dire. Là qu'est-ce qu'on là. Avant tout ça va plus bien. Yana. Bah yo kabiso. La bani charisme depuis le 21 septembre. Yuka caméra yukate motopa yukate. Olobi obani charisme. La bani charisme ya. Neti nana bafana. Na ngira ko maka ko nana. Asika ate alobate aodenda kana sinda. Oko ma sana pesa umutu mo. Zwa charisme na epeza bien. Nani? Ato zana nana bakse aye. Nani? Silia Aigle Jaune amona na ate. Ate nga yete pardon. Na sisi. Opesa to ambote. Na pesi mbote na batinu sto balinganga directeur Fofé mutema ma bibish batinu sto balinganga na pesi bango mbote famille nanga ya lolot molisho mama Cc ya Julie Mayala masanga foi ma Rachel Futa mutema tête nda maboko bank directeur Fofé mutema ma bibish na pesi déjà tête nda maboko bank ya ma Rachel Futa et puis boss papi matala boss papi matala matos voilà. Et puis ya Théo Zambrota dollar elala na poste ya Théo Zambrota na pesi mbote ye moko ye penza mikolo no pesi ye ba mota ofukama PDG Willy Toka nako fukama te asa mutamukili te ya mutamukili te ya spécial PDG Willy Toka motema ma Claudia Sasso moi c'est aboya choko ma Claudia Sasso ye veut dire aboya choko mona mukonzi liko nango mama Amida Chature abonga de âge à 10 ans ana banda kwa tonga partout mama Amida Chature motema papa Vital Caméré merci. Merci. Voilà que c'est émission. OK. Na des émissions de voilà un peu. Topé Sibino, grand merci ngana on a payé merci. Merci beaucoup. Merci na soutien on ça qui pour hériter watana bien pour na récita concert wana. Ozaki moto tsaki ma esprit na yo makamuto anje pour na yango bisoto sali remarque moko et pas Baptiste musicien au bazolinga ba beta na poto. Bo pesa ka ba journaliste ba badge avant même 3 jours 4 jours avant parce que bazaba toyo ba vivaka vie moko presque na bino bazana ba caprice belé ba makami belé ko pesa mutu concert à 20h o pesa mutu badge na 19h Poison ndaku akine ko bongama alata aya ça déjà respecté pour na biso tozo ko kango souté une fois to supportant deuxième fois to supportant le souté bo me ko pesa biso respect au to lingaka bosa nango alors to pesa mbote na Léomboma les grands esprits na kati ya Autriche Léomboma merci na yo José de Kila na Villeneuve les Rois merci de Soussou na Papi Sansero première classe ya Paris merci place au Talaki biso président Hervé Bangou na kati ya Dubaï président Hervé Bangou na Dubaï merci na yo yampaka yeba bien ke mingi yampaka pese la mbote na Gaël le vrai Mokino na kata Dubaï Gaël Mokino merci na yo Guilhem Ampouya merci na yo Cyprien Nzolo Baré Bango tous en toujours ensemble to pese mbote na Félicia et Liko merci Oyo akanyaka toujours merci de Soussou na batu botala kibiso ebele grâce mizi biso to pese yo merci na bafana biso manotunga merci na yo merci Manotunga merci soki nzabe alinge ciao